Alors, très cher internet, il y a Pedro Puccio Grâce TV, ça c'est votre émission La Voix des Stars. La Voix des Stars, nous avons présenté par votre humble serviteur dans Combo Yawata qui fait 4 lions de la presse congolaise, autrement dit appelé Tour de contrôle de la presse congolaise. Voilà, très cher internet, il y a Pedro Puccio Grâce TV. En tout cas, un grand merci à vous. Et merci Nabino, tout, comme la biso vraiment dans WhatsApp, et surtout, remarque Nabino, et ça peut être comme Makas, j'aime Nabino, quand l'émission est bandée, Tina Souka vraiment, et que ça la peine qui comme Makas, car un grand merci. Donc, qui m'a bien manqué, ça m'a été les patrons de tous les patrons, donc les patrons de cette chaîne, Papa Langa Petro Kangila, il y a Maman Tete Ngolu, Migona Benga, Maman Sociale, Aigle Jaune. Pourquoi pas saluer Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jéma Kangila et la bébé qui bouge trop, bébé grâce Kangila, Yaya t'aime beaucoup, je vous salue de loin. Pourquoi pas saluer aussi ma fille chérie, la jeune Nombele, et à Suzy Oma, donc la mère de mes enfants, famille Oma, donc gros bisous na musika. Et pourquoi pas saluer aussi à mon équipe technique na Sima Caméra Zabon de Kotita et sans oublier Cordon Sola, il y a Mama Lili. Merci beaucoup en tout cas vraiment ceux qui n'ont pas qui vont monter la peine à Makasi bateau va soutenir pena émission La Voix des Stars. Chris Bop na Djubert Kuna na Afrique du Sud. Pourquoi pas saluer aussi Monsieur Serge délégué numéro 1 RTL. Précisément dans la ville province il y a Congo central. Précisément la Kissantou, voilà. Et sans oublier aussi mon manager et mon sponsor DJ Master Pro, DJ événementiel. Pourquoi pas saluer aussi J-Mas en tout cas, frère chéri, moi c'est Nzambe, Banabotemana Sali Sumute J-Mas. Pourquoi pas saluer aussi Madame au président, c'est-à-dire Sozo Lukapena Kabila Kitoko et la Magi Togo. Kenega kuna na lushi, Luka bongo Madame au président, a repéré ce bien forme bien nez à la carte. Sans oublier aussi Maman Fanny Minima, sans oublier les grandes sauf à Moutaza, dans le cortège à Fati, Gauthier Massamba, beauté plus l'argent, il y a bien à caille. Voilà, très cher internet, il y a Pedro Puccio Grâce TV, Canada, débit. Vous abonnez massivement à des informations fréquentes. Je suis avec les groupes sans conquérants, des leaders Ilanga, donc artistes mobile, abîmé et ça m'a comme on peut opposer le rate qui t'aura partout. Biso to buga na raté to yara vraiment partout quand nengezalara. Là to bon ça plateau sur pote déjà invité na biso leader Ilanga ya groupe sans conquérants. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Comme j'avais dit bien avant, pourquoi pas saluer aussi ingénieur Maï Ngwansudo Sadi, Sozo Lukapena, bat décorer pena espace normal, Lukabongo Maï Ngwansuka Nengezalara. Pourquoi pas saluer aussi oncle Malungidi, pourquoi pas saluer grand gérant, la Flat Hotel ou autre Sadi Batami qui va pena partout, Bayaka Awa, Jamba Udomba aussi la Nengezalara. Voilà, Tita Jija, bonjour à mon invité. Bonjour. Leader Ilanga, bonne santé. Vraiment, l'Angola Nzambe et ceux qui sont bien. Merci beaucoup Ilanga. Premièrement, la Yambaki tu étais seul. Lorsque la moi qui dans groupe Zali, malgré que monsieur Sobi été pour na ba transport car n'engezalaka et boni groupe les évoluer n'engeni. Bon, na par la grâce de Dieu, tout ça voulait vraiment l'amour quand n'engelo ba monsieur Sobi ba contre-temps, il bika ba embouteillage chaque chassa. Mais moi quelques personnes ont écouté na bango lelo et c'est qui va participer à l'émission le coin de Tokumbela makambo qui nango bien projet tout ça na kati ya projet to bien ka ba banso bazana pour se soutenir pour na monde ba appeler kota des gens ba remarque mais ba pour ça na ben hésiter te ba ya to so la pe to sala makambo tout ça nango projet à disque na kombo ya énergie. Merci beaucoup à Ilanga to so la pe moi moké. Pourquoi puisque groupe na yo sans conquérant? Bon, sans concurrent parce que au moni biso to bimito ndesinga précisément na outi na ghetto. On va na polémique avant. Donc don invité des polémiques parce que bango ba outi msa outi kuna a outi na ba sport na bango ezali ngana sans sport na outi na ghetto batutu na zaki na bango na ndeka ghetto ba bimisi ngati ngana yena bima na fox nanga donc c'est pour ça no bi que ça concurrent donc na zana muti mo sport que te ngane na saki ne makambo liboso azati donc ngamo ko de sport et puis na ba bato bazwa tant que soutenir nga ba fai na ngai ba master nga ba chinois pa Jérôme Nzaoni ya Galice Nzaoni ba RNF Nego ba Gauthier Massamba les grands pour bazan pour soutenir nga le sport na ngande bango na ozomona donc tolo ba leader là abima na orchestre abeta na orchestre monter quelque part bon na besi na orchestre na ndenga sans compter que na ghetto oyekolaki place ba ko de Rémi Pito ba ko de Rémi pour yemba bien côté kune ko marasu ba l'accès visibilité yende mutakisiyo te bato ba ekusinga bazali mais la ndenga ghetto mais force ya ko laksanga na télé to ba moni sanga mokili et comprendre nga bazati donc nga monde sport parce que bango bato ba l'accès c'est ba faire ça na ghetto basana ghetto
parce que non ti lelo babima te bapesinga des chances wana yo zobanga te na kilelo pe na musique congolaise na biso komi pasi ba monsieur Igna File qui sali ya passa bazana ba hérité watana betotori no moto na tembe koza non zawana ba fali pupa aigle ba Fabio Maeso bazana yo yekara bozo banga tete basa batumi balete baza mutu moko donc ngape na batumi balete na za mutu moko makambo ba sali eza difficile pour ngana sala ngo pe en plus sida sinaye na annonce ki déjà ki na yi bango si ba sali déjà ngape lokwa na ye na ko sala o bango ba sali pe koleka koleka bango ilanga amenga na parole nga sala nzembo ti yo ko manzembo nga ko manzembo ah bon nga ko manzembo do bango la plupart ba somba nga la somba te nga na sala nzembo bon on a 8 ans somba te na sala pe na nzembo donc nyonso obeti combien de titres déjà bon les a projet à 10 titres papa 10 titres les belé Outina ghetto ton kana na ba moko beti na moko non yo na 10 titres pour comprendre que non sala ti ce que on somba si bon ami tu en bon somba te parce que tout le monde soutient tout peut ça makambo ils ont un studio tout si ça va projet wana au monter que dans son bâtiment maintenant 10 titres et ça qu'on est belé on to lancer projet à 10 titres oui chanson à rumbe puis des chômeurs ngamo pe na ko intervenir ngona ba animation ayimo po bwaka ngamo pe na bwaka merci beaucoup leader Ilanga il donne na ezara nani la musique congolaise bon idéologie nanga vraiment eza wenge ce qu'on a wenge en généralité basé belé ngana chanter à l'école sauter ba wengo mona ba papa wemba pardon ba jibem piana et puis ba manda chante ba feregola na ba ligne wana donc ngana génération wenge ba la coste ba emelia ba jeje merci beaucoup siko tozela album obieza komoni énergie tozela ngoka bon selon projet eza ya ne oyo mais ndenge to solina manager nanga a préciser qu'il faut que ça 2 titres en décembre les autres bazwango j'espère qu'il y a 2020 mais la carte a dit que il y a énergie fallait sous décembre mais ça des personnes étaient fallait ça mutu moko aigle ça musani malamu vraiment bravo na musana na ya ça la ba faire gola monsieur Igebina File Fabukas Maestro azan États-Unis en plus mamune je suis de nuance Mareto azana na Londres par rapport makambo na yo na côté na ona noyete ba seda makambo na bango ngapi na ça makambo na bank sani lo producteur aza déjà ou pas bon producteur azate ba Fox nangai et puis na Getty famille Getty Kambumba na Suisse Florent Mayala na Suisse na États-Unis plutôt Niclette na États-Unis Yajo bato ba soutenir nga Yajo Kambumba na Suisse Gauthier Massamba grand chauffeur bango ba soutenir nga président Moussa papier ba dédicace yango ba zolobela moi moté bagelo ya ntona simba papier na stade Martin mama papier yango ba lobela ngo pa musique na biso sans bongo te tambola te et sans libanga tambola te sans soutien ndesi ngamo bo sport yati no sama ramdeni et pour la ta kitoko bo catch o erne fatindele ngai no la ta ngondeni so soutien ti sali aussi à passer voilà et so yatindele ngoto no sandeni et so chinois nzaro ni apesi ngambo ngafuta ndako te ponga na responsable na artiste mo bo te funa luka kuna zono jini tenge yak andiaki koli yanga pour nous salam makambo et que fierté et puis combattre la musique congolaise pour notre ba découvrir aussi na ghetto na mélodie à solo ba nzimba texte qui toko makasi. Merci beaucoup à Bato Kango. J'allais vite profiter à saluer aussi monsieur Aigle vraiment na Turquie wana donc voilà pe na porte moi kaka ndenge za vraiment il a nin oyo ko apporter un plus na musique congolaise. Il y a porté un plus na musique congolaise souvent na mon insanité ça makasi na musique. Ngas kuna inkoya wana te tellement na yo kapé Kester trop non ya vraiment na te ya dans ba chanson éducatif éducatif vraiment na ya na pour notre président Moussada abisenga artiste ilanga naza soutien numéro 1 président Moussada Simbi centre ville en Ostouana abisenga ki fono ka musique na yo message ya malamu non seulement qui cause la contre tout pour l'insanité mo ba fi ba sala de que tout ça ba to mibali mabimo boyo odembelango yo komisango histoire na musique te fona beta musique o nzambe a pesi inspiration na lancer na message na mato ya bato
Merci beaucoup. Malgré que vous venez à Ghetto, comme tu viens de dire tout à l'heure là, où tu es à Ghetto, voilà. Orchestre, groupe, sans concurrence, ça déjà combien d'années? Bon, pas même 6 mois. Hein? Pas même 6 mois. Projet à Kala, mais qu'on travaille, na ba master non mon niveau. Pas même 6 mois. Ça va accompagnateur, tout ça vraiment ba musicien à humour. Bon, on a quatre mouvement où est sika, ba accompagnateur bazanga ti ba maestro, ou daza ka yebi musana ye marketo yepi na bimati. Mais ba nouveauté puis bazanga ti o aye ko apprendre. Et ça va bien pour moto, mwandambo zanango, ce pour transmettre on pas moto aye ko yekula sika. Abimeli pa na ki yo mutula ki seke doremi ezala pe valeur ya musala oyo yekolaki koto utaki. Merci beaucoup à très cher internet et à Pedro Posocras TV. En tout cas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Vous allez de citer des informations tout le temps partout kaka. J'allais vite à profiter à saluer pour Chinois en tout cas beau gosse. Bah bien dans fou mobilier les gars n'engala. Pourquoi pas saluer aussi les gérants de Mbaye aussi là. Na auto on a flat hotel auto dans ça dit so continue ton hobby on démonte à Paris. Vous savez que 2 secondes après matala l'opposé changer babi kuna ma lile au saralate il y a peine à aux peine très à l'aise car n'engala. Ouais leader là en Togo moi il aura mon intégralité pour nous c'est ça pena ton cher internet il y a peu de personnes grâce TV. Bon on est à côté ya raka masato mukima kambwa maestro Yerego solo hein misapia pembe quand on est pembe bon donc Yerego solo vraiment misapia pembe mukima kambwa doza mokili yango makambo etonda ba surprise ebele ngambo bolingo ngambo kobonga mokili yango makambo etonda ba surprise ebele ngambo bolingo ngambo kobonga ngai ya mobali 35 dash nazozwa na ngati navandi na nga chez les parents mokili yango etonda makambo ozuwa mabe ozuwa pete mabe mokili yango makambo etonda ba surprise ebele ngamba bolingo ngamba kobonga vraiment mokili etonda makambo message ngai la belle famille 35 dash nazobala na ngate nafandi nanga chez les parents mokili yango etonda mindondo obala mabe obala pete mabe mokili yango makambo etonda ba surprise ebele ngamba bolingo ngamba kobonga merci soto mbebele bakoyiba merci beaucoup chef ça a fait énormément plaisir à DJ Max Pro donc DJ Max Pro abi yone pena mutamba kamukara nengezala ah ilanga ah mais na ki baline ndo ya mutwara mutuni ikipina file ngako zalinye na ete ah papa mutabima déjà ko zalina bina filete ah depuis ne ba mise boire ba polémique ngako zalinye na ete ah papa par rapport à quoi nga bandi kaya musique kala bato na banda koyoka des fois ya tsaki kate yo mutabima déjà makambo Théasa Moussana aza chansard. Dato ba ilanga bani musique liboza bina filé. Na bandango kala. Liboza bina filé. Oui biso ngo comprendre le mot tala. Ilanga bani musique liboza bina filé. Na bandango kala liboso na e. Musique kala. Songo comprendre le mot tango tala ka ba concert mona mutumo baza ko interpréter. O comprendre ka banda ayoka musique bien te ayekulika musique oyaye. Ça les savoir que musique bayekola bayoka bakolo au travail bango ndeko pesa yo pe musique et ko pesa fruit ya malamu oya yo oyoka tala bango te bana ba concert na bango etango tala penem sous faire gola aza ko interpréter to Kofi Olomide aza ko interpréter ce que tango mona génération ni interpréter msusu muto interpréter nzi mobo mona nzembo batu ya komisango ya ye akomo yemba ngo pe ndenge ya yembela ka banzembo na ye ok nzembo muto to ko yemba lo kwa été mais faut couper sa lumière na ngo donc to parce que bina filé banzembo interprétation bango bien te tena na yemba nzembo interprétation bien te voilà bina filé na tala répétition na tala so concert so que za la répétition na yebipete à interpréter nzembo ya vena biso mwa talentie makasi na kombo ya ba faire wana te
ata faire na conscient incarnation o abeta pas les derniers maestro et montre ka bengi sa ba abisa kanzemba faire Miziki bila ngayo ka lelo go bima ka bona go boya mama batu non bien non boya te non clair makambo oeza mama ngara kabe moteme yeli motora Paulo zamba pungwe lagi sangata na noto tanga masusu ngande na linga kamabe de quoi donc tu es capable de royer ma belle interprétation de quoi ba banzembo ba héritier watanabe banzembo ya wenge musique 4x4 bon chic boja mais je ça tout à l'heure là kala mingi te ba ningisi pena mobimba mais pourquoi pas bateau yo tanga na on ba bosser héritier wata moto na tembe boss live to faire gola Jésus de nuances basanga ya akanga liboki wana ba kulutu nyonso ya ba héritier okomisi faire ya bina filobo ipwale asa musala na ye malamu pas chansard na makambo na ye aza mwana to so concert mon beaucoup répéter penze pour bina filet te point te tant exact papa obi mikolo bina filet te na concert ndeti mikobo no ba sengengo ndeti mikobo na ye ko banzimba afeke za passe mingi bana bando ye ko na ko kananu te nzimdi nzimu ndo ye ko la jour na passe bébé ya komiolela les têtes sate nzoka bolingo salaka lokola motambo ye kange nyoka il faut simba ne kenge nokite beaucoup fabino mibale miziki pasi makasi non ça les fort na kokango donc je suis de nyans c'est musano malamu donc au message d'ako ça malamu tu profites aussi à saluer à lancer aussi un bon message na kulutu na faire gola vraiment ça musa malamu soda pe atemi sa drapeau ya mboka oyo na pour na osala fierté ya mboka oyo place on eza place na été toujours sambila pour na nzamba kosunga akozala déjà libéré eza makambo ezalaka batu bakuta na basala ba viol le monde bakangi abimi mais ya sali viol ya makambo ya compréhension na mwana ye topé na la belle famille na eza premier temps merci leader ilanga lelo tomoni orchestre komi pasi kovanda sapena groupe d'accompagnement oui mutaya betika répétition kenaye et après 2 jours 3 jours azongi sous mais kovanda sapena mouvement nengobi que producteur azati autant ça va musicien belé bonné parce que néanmoins déjà baza déjà responsable maintenant sera bien sûr mais baza déjà responsable autant ça va ondengeni bon ko tambusa mouvement to ko sangisa batu ezaka don et pour ni temps d'esprit et ça donne un temps d'esprit. Vraiment, on est raté, mais on va battre la gaïde. Baza, on a pour soutenir la bonne musique ou le papa chéri. La bonne musique, c'est ça. Bango d'abord qui bango, biso ya quoi, mutabomba miyo, les kino maël, les kofo toya nango. Et c'est des grenines. Les kofo toya nango, c'est des grenines. Papa. Malheureusement Congo na oyo tangi ngabe na za Congo et tandis que congolais 100%. Donc to ba benaki album monté bang sur na décembre. Et bang sangate. Il a ma chef ali paté. Oh, aza mutu lokola nga, aza mutu moko pa mi balete. Donc yé bena chef poté. Ah mutu moko, il y a des fois où tu peux le numéro ne sapatu, yangé ko le kamunene, il y a des fois pe ya ko le kanga munene donc. Mamango ezala bongoti. Donc ya uti pa mutu nga siko, monde to monde ba voter mutu to ba sport mob nga na sans sport ngai na e. Pe bu fu ba yo ka message ba comprendre ba pesa ngata et puis ba tsalo beaucoup na ba on na pour ça na ba. Ne ke ba te belé msu côté na po ba bwa ka ye mbongo ebele nga na zana mbongo mukie pe inaosenga na mbongo ebeleti mais yaka ozala satisfait na makambo na pesa à par rapport à combo na ozana pour ça baemba. OK, merci beaucoup à très cher internaute, il y a Pedro Pozoka CV donc retrouvez donc chaque vendredi au restaurant Les Sièges vers croisement Willery sur avenue Tombalba numéro 63 et 68 pardon avec Trezeguet l'homme à Kanguluba donc balabi pena l'homme à roi Mutoshi donc il pena ni mutamakam tous à la chaque vendredi 18h à X temps et comme ça pena kitoko makasi ouais leader il a un tout ko yoka bongo mukili makambo bon tu éviter on préparer des titres pour la décembre ah tu sous deuxième plan on a des bah plan vraiment c'est belé ubika to banga pour bakoyiba mais photo meka susu conseil deux ans pour on peut ça conseil
donc on va beta musique différente na bango ba comprendre que ngaye yo vraiment dasina yaki ya Joe Kambumba na Suisse et puis Florent Mayala les États-Unis bambote na bino ngo ngaye artiste na bino o baba ki katindika mambo ya Issa Dangola na 400 bord Papa Lopango a fouté la raté depuis moi na Papa Lopango ko fouté latin vraiment conseil yango bo fongola matoyi bapesaka conseil tena mota uti kosoku ya boy lingo sika miswata e revese likambo kasesandi tufaka kopesa monokwate eloba likambo likwi na mutima itina na kufana likambo na mutima ye na ikena kukiko kufuna likambo na mutima ye na yebisisa kukonzi abatela sikini na malokola ye abatela sikini ya tupela Brigitte Kiasi ataba jalo baswini solo ya koleta na bakwe ikotika na kutoka na tena oyonga na soka sana mutima amonye kusala te anda sali solo kozala te Brigitte Kiasi ataba jalo baswini solo ya koleta na bakwe ikotika na kutoka na tena oyonga na soka sana mutima amonye kusala te anda sali solo kozala te ngoya o bande na yawa montambo molingo etalaka nango fonction te ozala colonel major to pe lieutenant ekoki kolelisa yo ndenge nelisinga enga yoyoyo mawa amodi natelaki motema contrat osinyaki ekuta tolakanaka na ye na lisanzambe lelo tekikinga na mbeto lopitani lelo tekikinga milelo na milelo nalela telefoni yango nalela telefoni ageti kundu bazana pona ko télécharger baluka bali basuki ndenge nini ba travailler te ba pona ko télécharger ba tara maloba na zulangu wapi oza bunzambe ba pesa conseil te na moto oti kozwa kuya bolingo sika ba comprendre sima. Ok, merci beaucoup. J'allais vite saluer Chris Bopé depuis Afrique du Sud. Pourquoi pas saluer aussi M. Serge, le délégué numéro 1 de RTL, précisément dans la ville Congo central. Et sans oublier aussi Jaymas moi Sinzambe. Moi ça ne pas botement dans la salle sous Muteka Nengezalara. Et quand il y a le débit de Sosa la besoin Kabelo, la besoin moi sans la taki toko makasi contacter kaka madame Oprazi depuis Lubumbashi Kin. Donc voilà. Et pourquoi pas saluer aussi Fanny Minima et sans oublier Gauthier Samba et Messieurs Chinois, Nabi Kebosepi na Makasi, en tout cas, na DJ Master Pro, en tout cas, l'artiste est très talentueux, bon chanteur aussi, avec son groupe, en tout cas, pour soutenir, vous savez, Nagito Makasi, Messieurs Serge, délégué numéro 1 RTL, Naba Congo, en tout cas, na Sengle vraiment soutien à Bino, vous savez, Nagito Makasi, Robin Sepena Gisanto, na Beti concert, et vous appelez bien Makasi parce que artiste congolais, mon amboka précisément, Nengezalara, il a un message européen, c'est vraiment la bateau Balinga Kayo, et puis, na fanatique, il y a la bonne musique. Autant la vraiment caméra s'il vous plaît. Ouais, bah fanatique ils sont balinga la bonne musique, artiste na bino yeyo. Bo contacter ngai, bo za décider, bo pour saber pour nous soutenir na pour ça ba conseil na bino na pour ça ba soutien na bino pour na mission na zanga. Et puis na staff na kandenge zalaka mais la zana pour ça soko ya ko s'imposer tant que producteur et ça puis embêter tout ça pour ça souci tout ça na souci wana Nathalie na ba Congo na moni famille Malembolo Marc Malembolo Frank Malembolo
et puis Giscard Malembolo na pesi bango mbote na kati ya ville ya Mbanzango wana naza na posa ba soutien ya mutu nyonso ozana nord Géramba surtout pourquoi pas Géramba mutu gérer hôtel pe auberge moi kitoko bato tous ba uti pototo Afrique du Sud to na niveau ka Europe a ba pays les environs na biso ba contacter numéro nanga to ba contacter numéro ya Géramba yo bakoya bakola les sika malamu vraiment nsonga na nsonga Donatali famille na ngai na moni Sarah Malembolo na moni Chancel Mbemba Trésor Mbemba na Victoire wana na moni et puis Yani Mbemba na moni namoni baleke bele et puis Yves Talangai na Paris Yves Talangai na Paris na PC bambote bele puis petit na koni namoni yo namoni baleke bele vraiment par exemple ça l'ingénieur Douk namoni chinois namoni Arnaud Kinanga ya nouveau mariage ou tsobala sika Arnaud Kinanga ya Promise Kinanga chinois nzaoni ya Gladys Kinzaoni et puis namoni Nangola na tiré Nangola namoni Issa Dangola na Katsama Borwana nouveau marié et puis lokola ya Francis Francis Malembolo azawana bazopesa makambo na kati ya mabaro wana soutien na bino nazana posa nango nazana posa ba conseil na bino nazana posa loboko na bino molai babi loboko ya nzambe ezala mokosete ezalaka molai monaka esika nyonso na beli moto nyonso azana pays Europe topi en Afrique topi na Congo ou ba soutenir art la bonne musique yango yo na contacter bino na pesi numéro na ngai ezana plus 243 plus 243 85 610 650 et puis 3 à la fin plus 243 85 610 650 3 à la fin sokomika artiste elanga na page na ngai Facebook okomona nga okosola na ngai topé na WhatsApp okozwanga directement tokosola tokobeta mboka ndeka makambo esingelaka et puis na pesi pe merci na visite ya malamu o ekosala ngai na siège na ngai na sepele foma makasi musala esbongande bonebi ke fruit otolona ekosepesa mokili mobimba. Merci beaucoup à Tokobo déjà vers la fin de cette notre émission leader aux appels mon côté miselo pe roluka pe makwanga mwali para nengeza ko ba dédicace présenter bango pe au sa bien na roba na micro pa nani te faut banda pas chef. OK, merci beaucoup. On pas chef. Le chef. Ouais. Papa tu t'es là quoi makaba? Hein? Allez makaba. Vraiment kitana yo. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien vraiment na ngolo nzambe. Santé ça vraiment bien. Yo boino ko kende ba orchestre bima nango déjà ba o ba yebana déjà oyino kwa sa concurrent papa ilanga se ko zo makamuna yo. Bon. Esenga rape ma misusu foko ibara succès. Ezana ba place misusu kinda rape to yebi succès. Yo yeka ko yeka te biso to na poso yeba succès pina. Ba leader ba ze belé to mekepe ko tambola me simba kiti. To moneke photo luka mutu mwa uti na ghetto. To bima na elo. Obimo ba bandango. Biso mo pena photo bandango. Merci beaucoup, à la prochaine émission tozo on pena to ko vanda to sur la pena ningeza. Moi quelques dédicaces et poto ka mona sala. Bon, on a pesi mbote mingi situ na chéri na ngai onela. Ah, yo bandinga. Te ye fona bandaka na ye po mambuto sala wa ya mambo nzamba sali lelo. Ya nzamba sali neti ba biso boy ba soliste lelo nzamba sali sika. Donc faut vous attendre yo ka biso. Na kopesa par exemple ba vena nga ba flamme kapa ya banda kenda tika défaut na Congo ti lelo. Tika défaut siko ba makambo wana yango nde eza nzamba zongisi yango lisusu pana nga. Ah, ben makambo. Merci beaucoup rapidement Basalika. Na pesi mbote lisusu na champion R9 Nego sans oublier chinois Poajero donc na pesi susu mbote na ba nyonso o ba lingaka rigo ba mbote na bino ya ngwani bili. Et rapidement numéro contact ça be ba robenga yo pesa. Numéro na ngai ezali 089 59 24 628. Donc on a pena numéro na ngai moko. OK, merci beaucoup leader. Et toi Soupanani? Yo Shams.
Monsieur Charles. Bonjour. Bonjour, bonne santé. Ouais, santé, ça va. Ah, il a montré un Bogar, hein? Bogar, vraiment, biso pena awa, soin peu goût. Biso soin peu goût. Ah, yo lingino va uzanoka, yo batang batamo, yo noka. C'est grave, il a ma cambo alors. Trop parler petit, ouais. Ah bon? Eh, le bébé là. Abiso litanga mbula, il est quoi quand on m'a été dans l'espace. Souka faut quoi na mabele. Ah. Ndabata mele na maye. Mayele. Ah. Merci beaucoup rapidement la salutation. Mes salutations vers Menayam, Mambandela aux petites sœurs nanga propre. La joie l'umvumina et si kaza vraiment bambote naye Christavi Menayam ozasko proche nanga Pirami nanga Serge Oko maman na Christavi petit nanga Gaël Nathalie sous grand frère nanga maman na chauffeur chauffeur moto lekiye Arisi Panzu mon grand frère propre open sala leki ne pas zala aso moninga pena ba bembo grand frère nanga wana je te salue. Merci beaucoup. Comment la couleur? En couleur. Bonjour. Bonjour en couleur. Bonne santé. Tu santé pinadon, calme pinadon. Ah, il y en a pas spena yo boya. Ozo mi ça fait vanilla ya bina fila. Yo ko keno kuna opespe makambo. Tu kuna woke no le tekina no question na woke no bon diba tekina dana mo mouvement na ngada ya bi kuna woke kuna dana sano dana mouvement na ngado makambo ko da calme. Ah, pena makambo epesa me. Ah, pena makambo izali. Avec ba bogara bo pena boza boli bozaka na ilanga seke pena simba rabino bien alors. Kasi mama nini walinga kata mwana ne sika mo boye kiazo matière bien te. Mama tsaka sika mwana sika mo boye, pese ko la bien pose maïla bien. Songa mko na tari ke maïla za ko tout mona na ki koto. Ah, yo boya no via pressé hein. Merci beaucoup. Quelques salutations Rayo. Ali boso na pesi bosi na nga bosi mi wa otu garso trop si. Na pesi mo tebeli na Luanda. Na pesi ba proche pe na nga mete Guinness, papa Griff. Pour Malungidi. J'ai moi aussi là, ministre na nga pesi mo metinoa dans na sepeli pena dans ba mote beli ska bozali kuna na tiki ba mote beli. Na pesi bino pena mote beli pena. Na pesi pe mère na nga maman Zumba, sœur na nga Jocelyne, ingénieur Kao, Dadissé. Et puis, je vais te pina. Donc, merci. Ok, merci beaucoup. Pour toi, na leader au bande numéro contact et puis na quelques dédicaces. Na bossana ki na ko bossana te pour na boaki bangote za la mili sumu. Président Kana 400 000 femmes. Et puis là en botte no Dieu Gosson na kinko là ba simbi chargé. Et puis Eric n'a pas Edo et puis patron Edo mon patas n'a pas ya Edo n'a PC bambote belé vers trésor n'a pas Edo n'a PC bambote belé et puis n'a rappelé le numéro les sources na bandeli pour na kozongo bien plus 243 85 610 653 à la fin plus 243 85 610 650 on a numéro nanga 3 à la fin pardon on a numéro nanga vraiment so benga Tikotak Malama Bazio. Merci beaucoup à très cher internet et à Pedro Posso grâce civile. Nous venons à la fin de cette notre émission La Voix des Stars. Aux abos présenté par votre humble serviteur Nakumba Yawata qui nous fait 4 les lions de la presse congolaise, autrement dit appelé tour de contrôle de la presse congolaise. Là c'était j'étais avec le groupe sans conquérant des leaders Ilanga Bokinenga Otiko décortiqué n'enga pesi makamne kaka n'engezala quand mon akima mbango be ko pesa mbote pa ya les patrons tous les patrons mon père mon boss papa Langai Petro Kangila et ya maman Tete Ngolu Aigle Jaune maman sociale. Pourquoi pas à saluer les Géramba aussi là na woto maître Mayingwanju. Pourquoi pas à saluer aussi les Kanchofa Malungi Didoba tout donc les amis de Watakin 24 bana ya Changu bana Moamba bana ya Funa bana ya Lukunga na labino ya 3 ko sakana kuteka ndenge za la banjilwa bakimba vilwa balemba teke bana ya Kave donc na labino ya 3 ndenge sans oublier aussi les patrons Big Boss Koza no sa totori na moto na tembe mira woto garçon trop sire balabi bina kanga mana solo car ndenge za la vraiment et voilà ngomba ça nanga pesa mote pa mista nanga plamedi donc na pesa pina mote bile sika zali pina donc pena kino pina pousse ngoni sana ka mutima passe singa na pesa donc ça ya pesa ko makambo te ye pena mutima makambo do ye pena ni mutu pena do solo lo makambo pena ye pena loboko ezali sika na bitina na lobili pena bo. OK, merci beaucoup à de ma part aussi na bonga pena boagi plamedi donc di ma obenga ngai sa pena bien numéro za wana et na pesa ba mote bile pa ya Chris Bope depuis Afrique du Sud dans RCA na mboka ya Nelson Mandela qui paie son âme et pourquoi pas saluer aussi monsieur Serge délégué numéro 1 de RTL précisément na Congo central Kalamingité et Watakine fait avec mon équipe toujours qui taona na kisa en tout cas ndenge za la pourquoi pas saluer DJ Master promo sponsor mon manager et puis sans oublier
la fille au bana botemana sali sumutu J Mas, pourquoi pas souligner madame Oprasi Fanny Minima, sans oublier aussi Gauthier Massamba, les gars chauffeurs, sans oublier aussi chinois des chinois, Nassima Kamaz abonné de Kotita et papa Tite Mbali à Pembe, et sans oublier aussi Cordon sur le car Nengizala. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine, bye. Bolingo na nyango ya tongelanga awakoba masonyo so quartier bakoma bambanda nanga okosambwa olingi na nyango wa tongela yo chante ya bolingo na nyango ya tongelanga awakoba masonyo so quartier bakoma bambanda nangai